Le monsieur est un mécanicien, mais il est aveugle. C'est-à-dire, à Sarah Moussala Naye, à Bongsaraba Mitouka, mais Missou Naye mon a raté. Comment ça se fait? Ah! Boulé le quoi l'indika. Neti balokinga. Sala mesana rosala. Tiana mutuka. Esili. Pesanga crédit Simba. Ebungate. Wapi crédit ru? Fallait. Même. C'est bon la tête. Oh, ça 21. Toujours rappeler Batouké. Moto azo salango azali aveugle. Azali aveugle azo monate mais abongisara mituka. Binono soroza na problème à makolo ya mutuka wa amortisseur nini yaka nango arobongisa. Okimawa ba emiseki. Te kolela te papa Siro. 47 ans, en 1974, Tilelo. Moi, le bosso, on a bossé en 79, je suis bossé en mécanique, je suis mécanique. À part le courant et katani, na mutuka, mécanique, nous sommes tout titoloté, nous avons un diplôme, il y a un PP, et c'est une préparation professionnelle. Nous avons un numéro de téléphone, nous avons 30 numéros de mutuba pekisa. La cause de choc na mutu. Kolela te papa, kolela te. Yango ke kiti douleur. C'est douleur mawa. Lina pe ko zala boete. Na bani mayene 74 tilo. Bana babutela mécanique avant na comme mécanicien des Zaki Mubimba. OK. Na bani na bota 1959. OK. 59 na 62 ans. OK. Bala miso eko zwanga maladi na 2014. Je crois que là, la lumière, bou, et koufi. Na kena mboka moko te boye mboka muziki sasa mibana. Ekufa ki nande nini? Kako lala kolamu kwa. Kaka pamba bomoni monsieur Koufi. Bomoni toane likuni na poso mwindo. Pour la santé de votre époux, la solution est là. Grass Light. Grass Light. Elengi ya loposo ya mwasi africaine. Grass Light ezali produit ezana sans hydroquinone soko olingi ozala kitoko lokola ngai sans tache yaka na Grass Light. Grass Light esalami na fruit, esalami na plante, esalami na loso pe esalami na bambou. Mafuta kitoko oyo ezongangisa loposo lokola ngai ozana tache te, ozana ride te malgré âge na yo. Grass Light tozana mafuta pona nzoto, bongo tozana gommage, tozana le de visage, tozana sérum booster, tozana savon pona kongangisa loposo. Contactez Grass Light, composez le +49 176 21 99 49 42. Grass Light elengi ya loposo na mwana Congo. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Makamba ko bouger et sili. Kaka na portable na yo, oza na Google Play Store, oza na Apple Store. Allez, on va nini? O télécharger na kata portable na yo, o télécharger application mobile. Il y a Tap Sound. Donc TAP-SAND. Allez, niata to leka. O koti ba coordonnées bancaires na yo, o tindi mongo na yo na Congo. Sans frais, bandekotala ba chance. Oh, frais d'envoi exacté. Sans frais d'envoi. Bato baza na Congo, bako zwango bongo na Orange Money to bakoki ko zwango na Airtel Money, bazu yango mbala moko na Congo, 100 000 nano.
Pour vous offrir bien plus qu'un flat hôtel et faire connaître la nouvelle expérience, Oridezo Commercial Kinshasa à travers l'Afrique centrale écrit une nouvelle page de notre histoire. Un service de rénovation sans équivalent, conjuguant dans une même dynamique plusieurs offres d'exception. Flat Hotel avec de chambres de luxe, supérieures et exclusives, répondant aux normes internationales, Oridezo est un palace iconique. Restaurant au menu exceptionnel, mini-salle de conférence qui dévance les attentes d'une clientèle toujours exigeante, boutique d'habillement au tempo et à la mode. Oridezo Commercial Kinshasa vous garantit le meilleur tarif pour vos frais et transferts d'argent avec une agence sur mesure et professionnelle. Aussi, pour vos frais maritimes Paris-Kinshasa, Oridezo, c'est aussi le commerce général. Vous voulez savourer l'ambiance de la capitale Kinshasa? Pas de panique, Oridezo met à votre disposition un transport permanent de l'aéroport de Njili jusqu'à votre destination par réservation. Oridezo, c'est aussi l'assistance voyage touristique et d'affaires. Oridezo est à Kinshasa sur l'avenue d'Ibaya Awitz, quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible. Pour tout contact à Kinshasa, plus 243 99 83 253 26 81 97 38 612. En Angola, plus 244 92 34 14 471. À Paris, plus 33 75 128 21 63. Oridezo Commercial Kinshasa, toujours avec une longueur d'avance. Bonjour à tous, vous qui nous suivez depuis le monde. Je ne saurais pas certifier exactement le pays parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent à partir de Congo Mokili. Je vous dis bonjour, je m'appelle Gisèle Fouilly, mes amis m'appellent la douce. Habituez-vous à m'appeler ainsi, ça ne me dérangerait pas. Bienvenue dans cette première émission de Incroyable Talent. C'est une émission que nous avons concoctée parce que nous donnons la valeur aux Congolais, surtout aux artisans, surtout à ceux-là qui font de travail que le commun de mortels néglige, pense que Zaba Misala Moro est inutile, que ça n'a pas trop d'importance, alors que sans Bango Bisoto Zate. Alors nous sommes dans la commune plutôt de Barumbu, là où se loge majorité à garage à Barumbu. Donc soro bandi kasa iti oya bokasa okuta kaka ligne wana eza na garage. Pourquoi tu es na garage? Incroyable Talent s'est intéressé à un mécanicien au nom de Siro. Le monsieur est un mécanicien mais il est aveugle. C'est-à-dire à Sarah Moussala naye bon saraba mituka mais misu naye mona raté. Comment ça se fait? Majorité à bateau basara misala maboko baza bateau baza na possibilité capacité ya komona ya koyoka po na osala musala mais ye amonara te mais ayokaka et malgré incapacité na ya komona il arrive à dépanner les voitures. Bapana ba mituka et belé à bongsaka yango na bomo na garage to ba ben yango garage d'eau, garage à mettre d'eau, c'est d'ailleurs le garage où on m'arrange aussi mes voitures. Donc ouais liboso zeka bango to tapé au car na même garage aussi c'est un problème na ya parce que pas mettre d'eau, Moussa les a toujours c'est bon. Alors aujourd'hui nous avons pensé à ces monsieur là de Tolobi baza ba talent moro boé, ba génie de la société. On ne va pas en retrouver beaucoup et pour cette première numéro
tozanaye mais bon redécouvrir na kati émission tout le temps to bandola sabino ba talent bato penza baza ba eboso nonde to lobaka handicapé mais azo sa musala eux est reconnu. Alors on va aller le voir to mona ye na équipe na ye to ba quand même histoire na ye ndengni na bandaki ndengni makambango e bandaka tia comme mécanicien bozomo la mitukeze belé na garage d'eau et mais pas à parmi ba mécanicien il y a garage oyo. Malheureusement maître d'eau na habité Fali bonjour hein. Voilà, Toza, Nden annonçait qu'il tout à l'heure dans l'émission Nabiso, incroyable talent. Alors pour cette première émission, tu s'invitais qui la commune à Barumbu, la garage d'eau, donc garage à maître d'eau, place Nini, il y a un monsieur, un génie au nom de Siro. Ndeko oyo, à Botama aveugle, to a commis aveugle et ça l'indénini le fait depuis qu'il a commis aveugle azoko kakobongisa mituka na misuna ba aveugle histoire na ezanini et bandaki wapi et utaki ndénini na la sala qui est bongo toza maladie car de la musala to comment on va les découvrir ensemble. Il est l'invité d'incroyable talent de ce jour. Maître Siro, bonjour. Bonjour maman. Vous allez bien? Naza malamu. Nga kombolanga maman Gisèle. Maman Gisèle. Nazane sengo ya koyamba yo po chaque fois na akobongisa mutuka na garage na bino na mona rayo toujours na se amakola mituka ozo bongisa na tuni ba mécanicien nga maître d'eau papa oyo aza aveugle ba yebisinga ke oza aveugle alors inde omoni etike ngai na bia pembe na yo po ba aveugle baza na misalo bakoko sala mais musala mécanique ezo singa misu mibalo ezo mona ezo tala pona osala yango bien. Alors tongito un lisolo na yo monsieur Siro ndenge bandaka d'abord ko se présenter na bat Rolanda yo monsieur Siro kombono nani obotama wapi histoire normal muke oza marié ou pas oza na bana tote. OK, merci maman na mutu na tuninga mutu ezale ko tonda na botami na Lukula commune Lukula. OK. Na bandi mengeni 1974 47 ans d'expérience dans la mécanique. Wow, depuis 74. Yo tiki la biloko obo foko na kozongisa ngo. Oti mawa, ba emiseki. Te kolela te papa Siro. 47 ans na bandi mengeni 1974 tilelo. Moi le bosso na boté 79 ba boté na mécanique ba kolela mécanique. À part courant et katani na mutuka mécanique nyonso na tout titolo te na diplôme yeni PP et c'est une préparation professionnelle. OK. Nazala ngona ndako na komaka lisusu te numéro de téléphone na ba 30 numéro ba tuna mutu ba pekisa. Wow. La cause choc na mutu. Kolela te papa, kolela te. Yango ke kiti douleur. Les douleur mawa. Vida pe koza la boete. Na bani mayene 74 tilo. Bana babutela mécanique la mutuka pesa rapport kolo bate sala kotinga te sala boye yonde pesa bona na pani bo longwe so na sala kotinda gaite pani ngopena sala bima kateba ke somba pesa bate kamle bimi ndeke nanga pesa ite po pesa na tambola mingi pesa za tinyo moko kende ozongi pe kamne bongi. D'accord maître Siro. Na sala mutuka moko te sala accident. Oh, c'est bien ça. Accidenté famille à côté na mutuka te mutu ya mayele nde Zambe kaka efongola ya mapanya mutuka fo mutu eza famille alobaki boye kana rapporte na pan. Maître Siro tongi to ebali solo na yo obotama aveugle to komi aveugle avant na comme mécanicien zaki mobimba. OK. Na bani na botama 1959. OK. 59 na 62 ans. OK. Bala miso eko zwanga maladi na 2014. Yo kwa kolala kolamu tisuka na kwa la lumière bu ekufi. Na kenda mboka moko te boye mboka muziki sasa mwibana ya. Ekufa kina ndeni ni. Ka kolala kolamu kwa. Kaka pamba bomoni miso ekufi. Bomoni twane likuni na poso mwindo. OK. Ndena beli ekuluka bosala nga secours. Na église na bandena na église na hôpital nzambe bato apesi makabo basangelanga na mbongo na nzoto pona zwa tete bapona kobika ngo mtu na mwana tongo plus de 5 minutes mission moni
bu neti mwinda ikufi lisusu Oh. naloba na moto te Wow. ezali likambo na mayele na tuti tolo te ndambo nzambe apesi nga na poni ngonga te okopoze nga question na bali ko raisonner so ina sanzi okendaki hôpital quand même nakende hôpital baloba mpona kopere misu il faut $300 il faut $300 $300 après mutu moko azala kosalisa ngai yango nde makambo nde ekomi stoppe ozangi $300 soki $300 emonani natelemi okokende hôpital na mwana wanza akompanya mutu moko azala pembeni na mpona basoin na yo mpona ozwa traitement ninga te balia biloko makala bali toilette na kokende te mpona za dive sikoyo ndenge okomi boye ovivaka nde nini yo ozomona te oza mécanicien bateni ya bamécanicien ezalaka propre te ezalaka kaka salite ya yo esalamaka nde nini konettoye kobongisamaka osorganisaka comment navandi na kisenso ovandi na kisenso epai nanga bana baza kuna epai honorable Nero Mbungu epai Nero Mbungu so problème na ngai eza boye oyo ezali 3e teni troisième teni musu eza kuna propre eza mibale eza kuna 4e mpe ezali soki ebebi letali programme moni nzotenga makwanza eza te naza propre basavo eza kuna eza pre ntango ebebi letali mikolo nanga moko na longoli na lati mosusu wana mpe soko ekawaka nango kana butu ka sokoli yango na 21 ntongo etali ekauki ekomi mpe na lati nasomba jini te mpona kilo jini eza bilamba moko ya bachomere mpo sombi pantalon osomba lisusu te bien sûr tozokende malembe yo oza mécanicien misu na yo eza instrument na yo ya mosala na maboko na yo sikoyo ntango bayebi so ke misu na yo ekufi okoki kosala su mosala ya mécanique te mosala oyo otangelaki mosala oyo olingaki esalaka o choc oyokaka mpasi to ozwaka yango normal misu eza koswa neti mutu moko batie zelo na misu kaka olala kona mosuku nango mpe lokola lumière ekufi sikoyo nde toza bato mwindu so mutu asalanga boye mpo na bika fo basala nzambe bazala na hôpital fo kosangisa deux positions na hôpital na église atwana bapastere baventurier na boyi te baza molimo mosanto na don de vision na message na yo mato elanga eyokaka sikoyo naza na don nazangi guérison fana mibikisa nga moko naza nango te fana mibikisa fona kende pa ba mususu babikisa yo po babikisa nga fo mbongo ezala maboko ne kende ba église o basamba na molimo pe la solo le vrai docteur Dieu l'esprit la vérité merci siko oza mécanicien yo branche no eza nini penza na kati ya mécanique obongisaka nini penza na kati ya bamituka spécialité na yo eza nini tango nazalaki mobimba na pone mutuka mobimba na bi bakombo ba pièce nyonso ya solo ba pièce na mutu eza kotonda mutuka mobimba pone bani na 74 na 15 ans ngana na sali 47 ans dizo soki yo ye kotinda ngai te yebisanga na supani boy olongwe na yo na besoin rapport na yo te marque no sa mutuka pajero diesel essence yelanga avion personne umene kupumbusa one kebwa kama nana somo te o mutu za plan okopumbusa avion bongisi okumba poalo multiplicateur obikomba nango multiplicateur biso bayombe na tout titolo te bayombe avion la singa une semaine 2 semaines ebiso na mekanano ne ba altitude na ba bouton za na tableau na deux pédales moko mikuse et salaka nini na tuna to ba sili sana pumbwe ata révision pont arrière na salaka pont avant traction avant pont avant ba kombo nango ezali nango na salaka ye moko ayebi mokolo garage so mutu keye ayebi degré na ngai degré ba koma ngona mo 0 na point les degrés na tanga pe mo na uta na école ne ba alphabet so mu clear ba jipe ya ka même ya komi la ki déclassé sali un mois awa et ken ngamu na bongisa ona meli pe mai bongaki voilà oya biso komi na maison komi na balongo et ça presque un mois jipa komi na ba sombi crémerie ya sika ngamu na bongisa ki yango ebongi pe ba kese ba lobité totoni na semu to ke bongi siko tongo bafuta ko yo ye barambo ndeni bakosa rote pa ba mécanicien mususu soki bafuta ganga mbongo ekendeka na direction sima nango bapesinga doza na salaire na yo tango bapesinga bakokabola ba 500 francs na ba 1000 francs oyo 5 tango lobelenga 5 mutu ekangami kaka
côté gauche 500 côté 1000 francs. OK. C'est poche temps tie yango na kosimba te. Oyebi ke koto ba 500. Ba tie bitanga ba 500 ko singa pe kende nango po lokumu eza nango ya Nzambe. Na bobangi na loko moko te moyibi yali mayene mabe. Ba mécanicien bozara na mbongo. Basi balandara bino mingi. Basi balandara pe maître Siro. Na bien na kala bali ko benga ba mécanicien boma mabala. Oh. Libale ko kufa nango pe. Ba mécanicien boma mabala. Boma mabala kombo mécanicien boma mabala. Na la combinaison propre. Mbongo moni neti mabele. Mbongo za plein gauche na droite mais ndango bazala nango. Ndango ko ne pa nanga. Moi c'est na zalaka na ye. Aleka ba sino sa venir kitoko. Ah bon? O ba yebi. OK. Benga mécanicien boma mabala. Po libale kokufa nango pe lelo la linzala lobe la linzala même ke na ye. Ala susi na yo te siki libale pe ekufi nango. Et bon maman bala, toi le salaire te toi journalier. Na tuni kaka. Maître Siro, azana moi si pembeni. Naninga? Posa mobali quand même. Nazana moi cité. La tikala isolé. Tikala isolé. Isolé nana moi cité. Ozana tina moi cité to moi sazo ya pembeni na ote. Nazana tina moi cité tina ko bonga bona bandi de mariage basi. Pour vinanga e bandi na promotion lumière. Lumière. Première position, lumière. So na moni, bon kwa mwasi mo sans quoi pele obenga mwasi na mboka na bayela ka mwasi. Na mboka. Bo bazaba voler. Ba kinoise. So qui final, so qui féminine na boy nga féminine. Voler mwasi. Ba iba ko kende pe musala. Yepe kangi bisaka tambole. Mais c'est comme là na musala wa ndongo zo sala osali ba futi mbongo otie na poche osimba poche be mbongo ezate. Mbongo ezate. Mbongo limwe. Oze batenda na zuna na yibe. C'est comme là open na garage. Epa nanga? Soki na simbi mbongo na persa kamisa pe o na persa so poche toboka. Na ya mutero. Adayu marambo lugara. Au percé. Yo mutaro ibazate. Toboka. C'est pas toi déclassé. Ko la tamani susu te. So la mwina uena butu baliko luka mbongo na torche okozwa te. Okozwa te na torche soki bakwese soki nani. So bakwese mo nani kwese mbongo. Bano baza mayele. E kokweya te, kwaya kapete. Maître Siro. Maman. Tolingi toleka na pratique. Toluka mutuka moko. Lora yo mona raponga na bi mécanicien famona. Mais yo nzamba peso likabwana na maladie okomela yo ozomona te mais oza na possibilité ya rebongisa mutuka ya rotala makola mutu ngape na problème amortisseur na mutuka na ngai na ebite so oza na possibilité ya rotala oyeba eloko nini ba mituka eza ebele na garage ya bandeko ba oluka ba aider biso to vivre yo pe penza en live to mona mambozo bana biso eza ya solo ke okoko bongisa osala yango et puis ba témoignage ya bato baza toza ba tebele na garage wa ba perception quand même ba témoignage ya marambo ozoloba. Maître Siro. Maman. Climat na ba mécanicien mususu ezandeni. Climat ba mécanicien mususu. Mutu na mutazana modeli na ye. Bon, ya yo ezandeni. Modeli na ngai soki tongo etani. Na la mwina tongo na beleli Nzambe. Fait mission. Papa na bana bayiba ka bafungola. Ba pekisa kolobela mutu te. So lobi mabe. Lukamba umusoso mba bafungola. Baza bana mutu azana aje nanga azate. Mwana jwa température ezala mwasi no ezala kanene na botana bana. To ine bakandata so balubunda na mwasi koma boxer devant mwasi no ndako. C'est aux satan. Mais là ni Maître Siro alingara te. Que soki ba sale yango epesa ko kanda. Oyo ba to lingara te. Elo yo lingara te. So yo sepela nango te. So grosinga. So ko neto le jana mayele. Poso ko singa. Ne bango après. So moni muta mais masangani no linga min komela masang nazana destination te nazana portar bazo sombela ko imposer ngai te oye ko yana meli kaka skolo meli yamba na meka eningi sanga mutu natika otika agene sana ningana agene kata michopo ya masanga mabe yo turbo king turbo dopel te dopel za mabe primus problème exact na mela nanga. Merci beaucoup. Donc tu n'as eu traitement. Wale sikuwa sukali mono como mela mai. So sukali penso tu comme sukali comme nango sucre comme nango dia.
D'accord. Yeah. Diabète. Maître Siro, Tozawa, Barolandao, Napoto Mobimba. Et puis en la République démocratique du Congo, Batobele Barolanda, Baolinga Bae, histoire na yo. Est-ce que s'il faut opérer sa message na bateau bazota la yo, message européen ça na bateau ba se retrouver na condition na yo. Pour bateau mususu ba azara komona, amona ralisusu te et puis a kraka. Akoka kosala musala te akoma kanda kanda na mwasi na ndaku akoma kanda kanda na bana mais tozomona yo oza de bonne humeur oza sa musala na toujours malamu oza wana assidu na musala na yo na ebite conseil nini ko motiver bandeko baza na kape lokola yo mais balemba ba décourager conseil na kopesa mutu conseil te so leki minere comme a dit que pesa conseil te on est pasteur te mama zona nanga nazola ndo na kopesa conseil te na pasteur te souffrance na nzoto na ngai na miki tanga moko na vivre na lolenge na ngai na kopesa mutu conseil te so ko bazo bo mani ko tindo te kende baba bo mayo pe kaka bana we ngale yebisa botala mutu wa sens ni na sens normal bana ngana bota Isaac papa le basa l'examen d'état Isaac papa tala ba moto sens unique na sens normal oh ba moto pe kende sens unique ba tout a fili so moi le qui déjà 17 ans aibi mabena malamu ngaba le pesa conseil ngale comme nani pasteur comme responsable à vie nae OK le ko pesa conseil ngabi ma papa malamu na ko pesa ka mobo ke tika moi so or ke bino na moi so banda kala ngabi mi papa mabe makambo ya yo etali yo so ba boma yo pongana kokufa nene bezo kopesa rapport ta dimanche kende ko yoka liloba nzambe dimanche ke église yoki mateya ba pasteur pe baba tomoko na bali ko qualifier nzale kota na mboka mutu na mutaye mabonze kota mabonza ba église zalaka ba église zalaka ta kimbango mission catholique plus de 4-5 églises yango zalaka na mboka na avenue moko communique 150 églises moi ce que le coûte payer c'est quoi des ordres paix et côté maman mo sera boy koloba maître Siro mabala ba tu ekufi ko na église c'est ça batu Barolando ebele so mutu asepeli asunga yo barozwa yo ndenge nini barobenga na numéro ya nani nano aza responsable ya Siro bakokozwa ka ju charge na yo po ba mema en hôpital po ba soigner yo to ba sunga yo na ma mike po bazale bele Barolanda biso bipai na bipai ba benga maître do nanga mo na zape numéro faut pas ngire za wana pona tambo faut za la soutenir OK chance na salle sport atana ko ima emission bima ka soutenir ne ko na Siro arai goshi o goshi biloko sa sport na zanango ozara pe sportif na za sportif mais pe rosala arai goshi ara o goshi mata biloko so mutaye akokweye na ye so mutamekyo bitumba moto we binga ite me mondi forme tellement dans toute la forme forme c'est akobeta bato na beta pe ba na zomo na yote okobeta eloko mona suite mais so na simbi histoire esili pour egola 4 d'accord maître Siro merci bien mon diable on a question d'accord to comme pe na suka parce que to lingi to mona osiko à lèvres ba mitu kezali après voilà plus en tout cas imak lobi mingi mais to mona quand même to la sabatu musala au maître Siro asala na ebite fali bokoko aider biso na mutu kamoko. Ah, maître Siro, oza liboso a piné. Oui. Donc, total andeni no longo la rapiné, dengi no sala rato mona quand même. Position. Position. Ça le rose pe sanga court. Et bon, il faut qu'on changer position. Espace, s'il vous plaît. Boule le ko ndika. Nete balokinga. Si biloko ezo keba câble bo simela câble. Makasi. Boule nete balokinga. Eboye ko fongwa. Film est raté. Voilà, tous mon landing mettre à zo pour déboulonner na pneu en tout cas
azolakisa biso mosala na ye tozwi batémoignage ya bato ebele alobi aza na mutuka te mutuka nyonso bopesa ye akobongisa na ye parce que eza mosala na ye mosala oyo amesana kosala tia na mutuka esili pesanga clé de roue simba ebunga te wapi clé de roue fali abiwana sibunga te oyo eza 21 asa kuti kama spasi ya asa zonse mo singa mo na mbena ko mete kuma spasi spasi tele bakalo sabakalo kuna bio sabakalo tozo rappeler bato ke moto azosala yango azali aveugle azali aveugle azomona te mais abongisaka mituka bino nyonso oza na problème ya makolo ya mutuka o amortisseur o nini yaka nango akobongisa donc obanga na okutu te condition na ezali soki bongisa likolomètre sur bongisa likolo mpona makasi makasi budiotikoloka voilà condition na ye ezali soki oye na mutuka oyebisi ye ka malade ezali boye tika ye moko asala expertise na ye asala mosala na ye mpo ye aza na basens moko un peu plus développé donc ayebi koretrouve panne na kati ya mutuka bien ki azomona te mais ayebi koretrouve panne na kati ya mutuka voilà yelanga crik eza déjà wana kusala boko ndambo Ninja Creek, c'est le problème. Kamata, tiens ba bunu na kati. Dia na kati na changa moko. Tiens mpandi na elle, una tete na elle. Songa pano boy. Songa na droite. On te mis ça sur. Una te. Pembelo tsa Creek. Pembelo Creek. Na chaboy. Bimisa cha koto. Boye. Zonga na droite na haut. Na droite na boye, ça à côté. Mais fusée na simba fusée. On simba fusée, faut ça chasser on a dit. So bisa na goso. Alors on la trace. Boye, là c'est boye. Ça va. Bimisa Clique clique bolongote. Clique pesala. Clique ezala. Pas katoni. Yela ngo katoni. Zona yona simba wana yona. Et si il y a un problème que mutumora ya bongisi mutuka, mais mutuka n'est eu problème, mutuka bongi bien tête et c'est l'accident en zela? Jamais. À sala rabena musala. Ya comment le rôle professeur. Ada soumettre té. Ada soumettre comme professeur. Papa benda sala gezaka makambo ya vie ndakumna ba condition na ba misu. Azala benda bien denga nazali. Ezaka misu na ba mbongo ndeza pété. C'est mbongo ezala ki ba kolandela misu na ba prière. Comment on est bien. Vous êtes sûr que ceux qui mbongo le monani na ba prière et sangani ceux ba bakene un hôpital ba prier monsieur koko bonga. Pourquoi pas bonga te? Et bonga plus de ça batu. Tout ça tout le monde a observé tout le monde. Ça na batu ba mona rebelle. Bonjour maman. Ba benga ko nani? Ngakoma nga pichu. Mbolesha matete. OK. Yo posa parmi bato yo mettre sur a bongisa mutuka. Naza parmi na bango depuis 1999. Rapidement. Donc denga naza boye na ngai pichu na viesiro. Aza privé na ngatu bandena ele lote. Asala kama sala wa sanga zostala na tanga zomona. Na meme maina bambonga na nyonso ti epana na liflar kuna na matete. Kisenso. Na kisenso. Ba 22h na tiki kuna na bambonga na kuna ti na zongi ba 23h ti mwasi na yava kufa alambi fufuto leti na zongi. On va tellement maître de l'école. Au moins, nous sommes mécaniciens, nous sommes un bateau, nous sommes bananaï.
Merci beaucoup. Tokomi Nasuka interview Nabiso. L'émission c'était incroyable talent. Toloba qui le loto kitana komi na Barumbu. Mabele mame. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ngamoro native ya Barumbu. Toya ki awa toza na lobi bien na croisement. Kabombar Kasai. Et si kanini juste sur le kika station de service station Morezawana na nosilité au moins un garage à mettre d'eau. Aux an a problème à Mutuka. Il y a marque nyonso. Il y a Mituka. Aux an a problème. Il y a que pas mettre d'eau aux solutions. Kutaba Fali Bazali et plus particulièrement Papa Siro, maître Siro, philosophe, maître de l'école. Oyo, il y a Zawana, Azaro Bongisa Mituka, Bomoni aveugle, mais Azo Salamusalana. Yazan a besoin de soutien. Alobi bien. Ceux qui m'bongwe Zalaki, Ndele. Abika même bon on est c'est là qui défaut donc bato boza moteur malamu bokolinga kosunga ye ba numéro ezali bokoko benga biso to entrer en contact na responsable garage maître d'eau malheureusement azata déplacé que ça la musala comme ça bo mekampe kosunga maître siro parce que azana a besoin ya les sungi na bino tokutani mbala simana pesi merci vraiment na ba mécanicien nyonso o bazali a mwana tanga bakoma bino sotezate merci beaucoup parce que à chaque fois qu'on appelle la zupan na mutuka bayara ba bongisa surtout fali ya memela penza carte na musala ya déposer les mères nae ebikeza merci na maître d'eau merci na yo maître Siro vraiment na ndengo ndima qui ko répondre na micro na biso merci à l'équipe merci à Imak derrière la caméra au montage Kim se batunyo surtout en tout cas ya Congo Mokili na pesibino mbote. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. Il a également organisé plusieurs séances de sensibilisation contre cette pandémie. Des outils aratoires ont été distribués aux habitants dans le 56 avenue et des séances d'évacuation des déchets ont été organisées dans différents marchés de Bukavu. Dans le domaine social, la fondation Didier Okito a apporté son assistance aux victimes de plusieurs cas d'incendie enregistrés dans la ville de Bukavu. Ces de Nyamugo et de Founou n'ont pas été oubliés. Au chapitre des infrastructures, les ponts Wecha reliant la commune de Bagira à celle de Kadutu a été construit. À cela s'ajoute le pont Rukumbuka reliant Igoki à Nyamiera, le pont reliant l'avenue Tchaï et l'avenue Igoki, ainsi que les ponts reliant les camps bien-aimés à Essence Major Vangou. L'escalier de l'avenue de l'hôpital général a été également construit. Didier Okito a également apporté sa contribution dans la lutte contre l'insécurité à Bukavu avec l'installation de projecteurs solaires dans plusieurs coins de Moungu et de Nyamugo, quartier théâtre de l'insécurité, pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Le vice-ministre de l'économie nationale et patron de la fondation Okito a également construit des bornes fontaines à Kalingira, dans la commune de Bagira. La belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Didier Okito a apporté une fois de plus sa pierre dans le développement de la province du Sud Kivu.